Mbote na bandeko nyonso, mbote na balandi nyonso ya Sarato la TV, ya Top Media Télévision. Bandeko soki bomoni ngongo nange kiti na moi c'est boye, c'est que tout un problème. En tout cas, mes condoléances na famille artistique Mobimba, ya Suzy Bantu, et mes condoléances na famille biologique na ye, artiste na biso, star na biso, auti kotika biso Suzy Bantu, que son âme repose en paix. Alors, kolala kolamuka du jour au jour, tozo kutana na basangwa malamu, tozo kutana na basangwa mabe, Suzy Bantu akufi bandeko nanga uti kotika biso à peine na hôpital à médecin de nuit. Nazanga mote nazana tadingala pa abattu, aza voisine na ye, aza master na ye, mutu de lui penza que tadingala pazoko quand même pas. En tout cas, tadingala pa namoni oza très abattu, très abattu parce que Suzy Bantu azaki pena meilleur ami na yo. Et puis bozalaka quartier moko, avenue moko, tadingala pa Suzy Bantu n'est plus. Oh là là. Oh là là. Fatou Kayembe abattu na utobenga Fatou Kayembe na téléphone. Fatou azolela kaka. Fatou azolela kaka zokoka kolobate. Suzy Bantu akufi na nini bandeko na ngai. Sangwa mawa sangwa liwe eza sango moko ya pasi tokoka ko maîtriser yango te. Tadingala par saisis-toi. Tu es la seule personne ou akoki ko pesa biso ba information sur et net ya liwa ya Suzy Bantu. Naebi ki aza meilleur ami na mutu na yo ba message eza bonto solo la récemment. Mais meka kozwa makasi yo pesa biso information. Bandeko ba otala biso partout dans le monde, na page Facebook, na chaîne YouTube. Ba meka koyeba en fait qu'est-ce qui se passe. Suzy Bantu akufi na nini t'a dit. Merci beaucoup Sarah. En tout cas, naza na émotion parce que Suzy c'est une personne où moi personnellement Naebi c'est une personne où sur l'année presque tous les jours une amie où je sais dans des moments difficiles Suzy m'a aidé. Et je me rappelle même en 2017, lorsque j'avais perdu ma grande sœur aux États-Unis, Suzy était la première à arriver chez moi. Ah ouais. Donc c'est une personne où tu partages un aïe m'a belé. Et Suzy, depuis un moment, Suzy a belé ma casse. Suzy a belé ma casse impossible. Ah bon? Et en gros, je veux dire un truc, nous devons prier. Nous devons toujours kokumisa kanzambe na tanyon so na moyen nyonso. Suzy c'est une comédienne ndeko oyo azala na problème na batuté. Kande balobaka le monde est méchant, mais le monde ba comédien c'est pas un monde. Suzy Bantu depuis un moment abela sérieusement yango pe batu ebele ba mona yebi susu na ba scène te ba mona yesusu na ba événement ya ba comédien te ba mona yesusu na ba matanga te na ba fête te parce que a se retira par rapport ya coup oyo doya kozwa abela ki sérieusement Suzy Bantu akota ki même hôpital même nga moko pona kozwa ye c'était trop difficile azwa ki moment mo elle me dit t'as dit nde nazabu na vie na nga na koma ko banga kaka nzambe na comment éviter des problèmes na comme donc na se retirer na mokili na se retirer na baninga na se retirer na batunyonso meilleur ami na ye e koma kinda et après wana Suzy Bantu azonga ki na ye azongela ki na ye parce que ndenge Suzy Bantu akomaka à l'époque na ndenge aye kokufa lelo nazoka moi comment akokufa lelo parce que à l'époque abeba kia kondi asilaki mais grâce à Dieu Suzy Bantu ayaki ko retrouver santé na ye azongela ki makamone bien que sur la scène azalaki lisusu te mais elle était là to bando mona ye to bando solana ye to bando zalana ye to bandaki ko se communiquer et d'ailleurs c'est presque tous les jours quand nanatinde les liens souvent abenganga noko ya bana na ngai sombela nga ka jinga moko nazwaka ba émission na yo en charge na partage ka ma ouais et courage, t'as dit, courage. En tout cas, ça fait trop mal. Courage. Et ça rapace, il faut que ça
moto yo bomisana qui meilleur ami na yo. En tout cas, le bon Dieu fallait azoyer tant on a de bela qui. Donc à se rétablir, comment il déjà la santé malade. Qui vit naïe, azonga qui santé malade, même aujourd'hui. Donc à ça il n'est qu'à crise. À ça les crises, bah qui naïe na médecin de nuit wana. Ouais, bisous Gombe. Ouais, à Gombe à Koufi. Au moment où je vous parle, aza na hôpital il y a 50e. Donc justement après ici, nazoko mawana pe parce que je pouvais tout imaginer, mais non, dit maté. Or, elle, coup de doigt, bella qui m'a cassé à Koufité. Ero, Azana, bella m'a cassé, nous avons vu mon lui, mon aïe. Je peux dire que son âme repose en paix, celle du Aïebi. Abela qui n'y a qui opéré, ba malaria, et ça maladie n'y a abeli pendant un temps. Et puis, pourquoi maladie a moins qui peut communiquer dans les réseaux sociaux, bah tu vas éviter. En tout cas, Suzy, elle est parmi les filles Oyo, qui trop la discrétion et belé. Ok. Même pendant le moment où il y avait maladie, on était dans le téléphone. Même elle a commis bien, on était aussi naïe, mais à Tikala qu'on permettre la même vidéo. Mais tous à la naïe, mais tout Tikala aussi la même vidéo pour nous collaxer mon kili. Tozala na ye alinga na ye ba maladie na ye et panzana na réseaux sociaux te mais batu o ba yebi ya ye ba vrai ye ba yebi nini o Suzy abandaki kobela eloko nini etungisaki Suzy eloko nini ekotisa Suzy hôpital. Donc je suis pas pour na respect pour na mambo ebele pour na estime ya ndeko nanga auto tikanga. En tout cas naza mieux placé pour le dire. Je dois protéger son image. Une personne qui était trop chère pour moi, trop cher parce que Suzy, na théâtre ya Congo, à part ma frère Moussoussou, à part ma bande Moussoussou, aza mutu auto partage na mambo belé, makambo belé. Suzy connaît même là où ba parents nanga ba fandaka. Oh, ouais. Coupé. Oh Seigneur Jésus. S'il vous plaît, toi peine en live awa. Loba t'a dit. Pile moza na kata saki wana. Pile moza na kata saki wana. Suzy connaît même là où habitent mes parents. Et la mort. Courage t'a dit. Nous devons craindre Dieu, sérieux. Courage t'a dit, courage. Nous devons craindre Dieu. Courage t'a dit, courage. Amoni bandeko ba olo ba ote ko jouer pièce moko et pas si là récemment awa. Est-ce que vous avez au courant nango? Elle ne voulait plus faire ce genre de choses dans le théâtre. A comment qui n'a pas réserve mon pour le monde du théâtre pour na ba réalité belé. Yango ngana to loba a comment qui n'a bien azongela ki ba activité na ye makamo susu mais milliers de théâtre, elle était réservée. En tout cas, ces moments, Naza, na moi, émotion dont je ne saurais pas beaucoup parler. Ça va, pardon. Ah, voilà, bandeko nangai, Suzy Bantou, Autoti Kabiso, actrice Nabiso, Auto Koufa, Abelaki pendant un temps, mais santé comment qui n'a pas se rétablir. Subitement, à sali crise dans l'hôpital à médecin de nuit, la minute tozoloba. Cornae, ils ont déjà Kokota, na morgue à cinquantenaire. Alors, restez branchés, je crois, après Awa, Tozo Megarokumba, Nana Tadingala, pas, Tina cinquantenaire, s'occuper live, s'occuper vidéo, bah, image, Toroé la bino, pour nous repartager à mon abino. En tout cas, courage, na bande cognos tout, oyo, bah, ça choqué, na liwa ya star na bango, Suzy Bantou. Minga rolobeza te minga ko commenter za te tala lelo toza susuna papa na biso Serge azala mbasu na makolo donc monde wana penza na ebite nzamba sunga kaka. Alors restez branchés, peut-être na pokwa trouver la bino ba information mususu oyo eza important. Donc tadingala pa na moni na tikio parce que on va continuer kolela. Je suis obligé d'arrêter. Et tout meka okoma sur place na cinquantenaire. En tout cas, merci beaucoup na bande konyoso. Tokutani na bino un moment.